nyonso makambo oyo eleki awa na cirque bandeko eza kuto tricage te toza vraiment na kati ya Liège et pas ndeko na biso moi si donc bino mo bomona vraiment ba image ça vraiment pas si peu mawana mitema beaucoup pouvez vous approcher comme ça bomona nyonso eleki awa parce que nga comprendre qui il est dans salle de bain parce que ouais parce que bah j'ai nyonso awa makila et mekana no approcher et tout mais bon awa makila aya ponga na mungana ne na comprendre qui apandi bon makila awa donc ça on comprend bien ba pota na ezaka nelongi non na l'unité pour avoir qu'il est essence avoir qu'il est essence nelongi voilà bon tout le monde a essence place avoir qu'il est nous sommes au monde na makila donc ndeko na biso atembeli na libumote na matama une première chose qu'a fourni porter atelier mbeli na matama. Et puis elle a essayé de se battre parce qu'ils sont battus. Pour y partir mbeli. Y partir mbeli. Oui, atie mbeli na kuis. Na mbeli na eka memaki. Na mbeli na kuis atie moi na koi. Pour moi na zaki. Moi na zaki na âge. Moi na 4 ans. Moi na 4 ans, c'est là que limbisanga na ngana poser question pe bande konde balanda biso moi nango aza baza moi na babota ensemble ou bien ensemble. Moi na bango babota ensemble. Babota na David pour comment mbalango David. C'est quoi après awa eza nina mtunaye abambile siko essence a nyos a abakile essence awa et amikoti ya moto no moni baba no bunda pe nyos na signature moto pas zik sandako azik c'est na kati. En gros c'est ça qui s'est passé, je sais pas quoi vous dire de plus mais c'est affreux. I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Sur www.bomokoyamboka.com, site d'information Oyabino. Et si je na Momo Digital, Patrick Momo Digital, Nakata Suède, tant on est du 1er au 30, 7 jours sur 7, tu as toujours wana pour informer bino, information nyonso, on est au leka, à la diaspora, pour la République démocratique du Congo. Le journée moko spéciale, ce qui est le journée spéciale, pas maté parce que mawa et toni na motema, mai na mission zoko tanga, kolela tozo la kati na motema. Na situation oyo ekweli biso kati na ville o tozali sikasiko awa ya Liège. Touti envers to beti 120 km pour na informer bino ba fan na biso mawani no tozana yango na motema pe kolela bino tozana yango na motema toza kolela. Menga na kokota na mozindo te. Na kotika mama oyo za na mupandi na ngai ba bengi Anel ka ballon d'or. Na ye pamba te. Po ete biso ba papa biso ba to bala kabasi. Tobala kabango pourquoi Anel kako expliquer biso kokota na mozindo. Est-ce que ce qui liba les simbité to bomana ce qui liba les simbité to michana mbeli na kokota na mozindo te mais Anel ka kokota na mozindo akoyebisa bino pourquoi to yao mais na kosenga na batu nyonso oyo baza na motema ya mokuse bakoyi ko supporter makila te moma yango oyo tenga momo muke parce que image ya lelo eza image ya kafu maya miso zoko tanga ndenge na lobi na répéter lisusu pe pasi na motema. Liège oto yebaki, Liège oto yebaki ya histoire, Liège oto yebaki ya ba musée. Kasi Liège yango communauté na biso etangisi biso mai na miso. Toza ya kolela. To sala nini? Na mupanzi na nga naza na ballon d'or. Mama Nel kan ballon d'or. Maya miso ezali kotanga. Biso ba papa nde to bala kabino. To chaka bino na ndako, to sala foyer. Kaka ndenge yo moko yebi. Tokende tibu mpaka metango mutuzu pe simbaka te soki libala esimbi te mama tobomana soki libala esimbi te mama totyana bambeli tosombela minduki mama makambo ekweli biso na communauté na biso na Liège oyo mboko tozali bafani na biso baza kolanda biso sur www.bomokoyamboka.com mama kota na mozindo nini oyo esalami lero zoloba nazomona miso ekomi rouge mama na nga Anel ka ballon d'or. Maman zwa micro. Maman loba. Nini.
En tout cas mbote na bande ko nyonso bolingaka biso na bomoko ya mboka. En tout cas toza vraiment na sangwa pasi pe ya mawa ekomi lelo ana kata Liège. Biso toyeba kala bakuluna totikango na kin ke ba kata bat machette. Dans lelo awa na kata Liège tozoka susu ke oui voilà ndeko mobali atie mwasi na ye moko vraiment ya ndaku bambeli pe amemi na pétrole po atumba ndeko mwasi. Ce coup des aïka bokutani une fois, tu n'as pas comprendre. Mais bovandina moi si longtemps plus bozana moana, aux autres tiens moi si mbeli comme si okana ke vino mobimba. So monique et simba quitté, il faut l'autre tika ou bien basi basé belé. Bino mi bali botula ratende bolobaka ke botula raté. Mais pourquoi koko matina point, ya retient maman mbeli. En plus mbeli mon côté. Vraiment, eza vraiment, li seulement vraiment, eza passi. Même ngamone na télé, eza salanga vraiment passe. Na ba image, oh vraiment, to laksabino na ba makila. Donc, tant que sabino que voilà, to yera toujours na ba message à bien. Pour na to laksabino, bon moi quoi mboka, eza vraiment pour na ba jeter. Mais ça, oh vraiment, et ça la vraiment mawa. Na monde entier ça vraiment passe vraiment surtout na Séraphin et ça vraiment passe na batunyo so ba Holanda biso na bomoko ya mboka dans to laksabino ba image pe to continuer sous to la to zo mo bandeko o bazaki sur place ba meka un peu ko expliquer biso ndeni ni événement ngo elekaki parce que tina hôpital to ko kende to zo pendeko pona to la to ye ba émotion ndeni na se senta ki tongo bachuba kembeli pendeko mobali wana na nzimi kuteka ko akotambola même na nzela dans sûr que déjà ana prison pour eloko asali aza vraiment vrai criminel dans na Congo kuna to mona bakuluna ayebeta mutu tazwi lichette akati apende ko mobali asali yango to yebite est-ce que zaki esprit de mort bien azaki envoûté to découvrir ngo kaka to yeba elo nini vraiment esala kinde ko mobali akomatina ba niveau ya kozwa mwasi oya ye moko bazaki na mwana bavanda ki longtemps même pas 3 mois atie bambeli. Voilà vraiment na ko kaming vraiment ko baté pona vraiment na passe makas na moté malanga donc to découvrir na bino ba image ba makila tina ba hôpital to découvrir na bino quoi. Merci vraiment la bande ko nyonso bozolanda biso na bomoko ya mboka na passer micro pas Séraphin. Kaka ndenge mama na ngai Anelka Banodora beti vraiment c'était au sakana yango te na situation oyo eza situation ya pasi kasi kala mingi te tozo kokota boko mona ba image biso to ko expliquer makambo nyonso en détail te parce que ce que to expliquer boko lo baboye bi yango ndenge nini biso to uti Anvers 120 km kasi ba o ba ko expliquer eza mukolo ndaku oyo événement eleki comment na Fanny mukolo ndaku azoko ya boko mona ye ako expliquer ndenge nini mobali aye ko tuba mwasi na ye mbeli ex mwasi na ye mbeli na kacha ndaku na ye na miso mwana aye pe na pétrole lisusu abwaki le lisusu pétrole po atumba preuve ya liboso na porte wana le to komona porte za déjà ya kozika na yebite événement na ye bandaki ndenge nini atumba ndaku mobimba na porte na ndaku na mutu to koyoka yango biso to ko expliquer te babike o mwasango a trompaki yo ataku to babio mwasango alinga suko bimana ote. Mais pourquoi au cause esprit au yen en plus ndaku o ya binote ndaku camarade na ye au koti ti otsa mwasimbeli otsa pétrole otumbaye yango ba yebisa ki o lekisa ye na kisi o ou bien za kinini. Vraiment faut te découvrir vraiment toi parce que sango non et ça vraiment passi vraiment kaka ndenge mama Nel Kalobi sango ezoko sala passi kala mingi te tokoyoka ba intervention ya bandeko ya bana Liège tokoyoka intervention ya serna biso Fanny mukolo ndaku oyo esika makila etangaki pe soki nzamba pe si makasi pe ba autoriser biso tokota na hôpital tokota na hôpital et pas o ndeko na biso Clémentine azali hospitalisé toko monango toko filmer soki pe lisusu occasion epesami toko skutana na mama na ye toko sola pe susu na mama ya Clémentine soki azali maintenant tokutani na ye te suite à makambo nyonso tolandango restez toujours branchés sur www.bomokoyampoka.com ne zappez pas okende côté mususu te tikala toujours wana ezo continuer voilà tokoti déjà tozozwa mukolo ndaku a expliqué biso ndeni elekaki esika makambo elekaki kande zalaka donc azana déjà to pusanaka to zo mama na biso
En fait, bonjour. Bonjour. Oui. David Azaki. Quand on a bien à 5h30, Moussala, il y a qui après ce voisin, Moussou Sabima, puis là-bas, c'est-à-dire que j'ai bien compris à côté de Cave Nabiseza A. Donc, abatame na cave. Abatame na cave, awa. Pour aïe, c'est quoi, on a 8h, pour on a 7h. Nous avons besoin de cela un moment de connaître la SMS, de voir sur le message dans 7h et quelques, 8h et à fond il porte. Non, là ça vient parce que j'ai aménagé. Alors nous bon on a maquillé oui, tout. Voilà quoi. Bon, tout on a événement de l'écaki. Quand il y a fond il porte, il pas expliquer pour à comment. À beaucoup qui porte bien à fongoli pour les alaka moi na comprendre expliquer nga pour le bateau mais au comment à fongoli porte c'est là qu'a zumbeli à kangi porte à libaya awa et bukani tu vois et à tiemba mbeli wapi à la matama et ne bomuna bukota comme ça bomuna nyonso makambo oyo eleki awa na cirque bandeko eza kuto tricage te toza vraiment na kati ya liège et pas ndeko na biso moi si donc bino mo bomona vraiment ba image ça vraiment pas si peu mawa na mitema beaucoup pouvez vous approcher comme ça bomona nyonso eleki awa parce que nga comprendre qui il est dans salle de bain parce que ouais parce que bah j'ai makila et mécano nous approcher et tout mais bon makila pour moi na comprendre qui appandi à bon makila awa donc ça on comprend bien ba pota na ezaka na elongi non na l'unité pour avoir qu'il est essence avoir qu'il est essence na elongi voilà bon tout le monde a essence plus avoir qu'il est nous sommes au monde makila. Donc, ndeko na biso atembeli na libumote na matama. Une première chose qu'a fait on est porté atelier mbeli na matama. Et puis elle a essayé de se battre parce qu'ils sont battus pour y pas tembeli. Y pas tembeli. Oui, atembeli na cuisse, na mbeli na eka memaki. Na mbeli na cuisse atie moi na koi pour moi na zaki. Moi na zaki na âge. Moi na 4 ans. Moi à 4 ans c'est là que limbisanga na ngana poser question pe bande konde balanda biso moi nango aza baza moi na babota ensemble bien ensemble moi na bango babota ensemble babota na David pour comment mbalango David c'est quoi après awa za ninga mtunaye abambile siko essence a nyos a abakile essence awa et amikote ya moto nous moni D'abord nous bunda penyo sana signature mot pas zik sandako azik c'est na kati en gros c'est ça qui s'est passé je sais pas quoi vous dire de plus mais c'est affreux et voilà quoi je sais pas si vous avez une question sur le moment d'ako si quand tu na poser question ce que tango oyaki awa l'émotion na ezaki ndeni abenga ki na téléphone explique ki abenga téléphone abinanga Fanny David m'a brûlé le visage c'était ça sa phrase et moi maman non quoi mais le mot c'est pas possible. Alors j'ai raccroché, n'a me que rappelé na mon que non, na tini ba ambulance tini adresse na awa, ni na koti ambulance, na koti ba pompier, na koti ba police fédérale, na koti ba onyo suba awa. Et pour na kufaki, pour ni na mona na bracaré akufi, pour le misako panjala, nyo susu ki nyo c'était brûlé et sans ses yeux tina mkongo, na maboko. Et voilà. Moi, on a déjà assistance sociale, on a des bases à la rabaye, pour moi, on va coûter un escalier. Oh. Maman a mis qui me l'a qui est mon côté. Non, maman a bien qui mais parce que Clémentine a bien que moi la tika qui est avant de qui n'est le boum. Avant de qui n'est pas le boum. Tu ambulance baya. Ben après il y a le bien à moi na qui non va l'escalier qui vient va par. Mais avec Sabino papier yemo quoi comme qui n'a a commis na maboko na ye. Que ce que David a mis qui au salarié. Excusez-moi parce que j'ai beaucoup de choses dans mon sac. Non, le capacier en haut.
donc bande konde ka bomona donc bino bomona ba chauffage na ba mesa donc alingaki donc boule ne so to comprendre bien ezaki parce que alingaki atumba ndako batu pe atumba na moko doka boma bango doka boma bino nyonso na kati ndako so na pourquoi ayaki ka ko salango pour moi ça lingi na esouté ça fait 6 ans bazaki ensemble na 6 ans na ya Monique union na bango et Simbate ça fait 1 an qu'ils étaient mariés depuis le mois de décembre dernier ou 2013 qui babala na ki mais moi aussi à Monique a lingi na esouté alors qu'il y en a qui se réfugient le bosso na Anderlecht pas cousine au côté maman na Bruxelles et on a proposé qui à place atika yemoko et tout ça na qui moi on a fait classe pour moi qui na classe chez les Flamands qui aya na nandako aya nandako c'est pour ça que aya ki nandako ninga pena ba mi balé ngapene na kabana papa ba nanga je venais d'aménager na moni ki na ya na ito se soutenir pour azale ki nanga ki na bimana tango ko ça na bana 6 heures ya na butu déposer bana enga na prendre relais na 6 à plus tard 14 heures et voilà est-ce que boule na ya kuta mutu au fond la porte mutu au nyo so tambeli oh c'est que ce que tu as nommé donc binono so qui contre quoi voilà alors que c'est pas ça comme ça tout petit mais si mutalingi alingi na été tout ça na ko tu peux dehors mais quand même faut na ben alingi un peu ma problème té et tout ça ka OK n'est pas boy mais il y a alingi qui n'était pas le biquet faut le kanda kunaye et puis OK na na bi bon y a pas de problème donc na bolu ni na Liège ni sur Bruxelles chez les Flamands et qui na kana ba au Donard de la place Nios au amone ba Lost donc ça amona qui penda kuni parce qu'il a été censé aux signer d'accord juste hier comme ça fait du mois à aménager mais Moubali y a qui m'a aujourd'hui était censé non le 15 oui je sais plus si c'est aujourd'hui je me rappelle plus vraiment les dates de qui Manakin c'est pour ça qu'il y a salié fort au coma au expliquer au David à s'allier papa peut un papier comme ça et pour Azik n'a pas beaucoup mais écriture n'a c'est pas vraiment ça n'a été sur le coma alors oui c'est moi qui a éteint le feu j'ai ouvert la porte de la maison il a ouvert de la porte de la cave directement il m'a mis le couteau le moment du côté du gauche il s'est battu jusque là j'essaie de lire jusque là j'ai essayé de le poignarder ou j'ai le poignardé je suis tombé sur Kiki Zamoanaï elle est tombée sur Kiki et là je l'ai poignardé sur la jambe après il est monté sur moi pour me jeter de l'essence papier oye a commis que ameki essence na ilongi pour Azik Saï en gros c'est ça qui s'est passé c'est vraiment affreux mais par la grâce de Dieu par contre ça qui est en coma artificiel mais elle va mieux on ne croyait plus parce que nita amela il va fumer il y a essence en a trop et tout chaque naninga mutema et il y a un témoin quoi qui était vraiment ma médecin banga parce que bon, par rapport à ça c'est même pas les brûlures qu'elle ne supporte pas malgré ça heureusement qu'elle est une battante et elle s'en sort et elle essaye de parler mais c'est difficile parce qu'elle a le tuyau tout ça dans la bouche et tout ça et les mains ils sont vraiment brûlés mais heureusement que le doigt elle arrive à bouger ça bon siko message nyoko pesa na bande komi bali o bazolanda biso na journal lelo na likam o ekomeli ndekona biso mwasi éviter message nous na ko pesa parce que c'est malheureux quand on aime un homme justement on sait de se mettre bien on sait de se cadrer tout ça bien à bango mais c'est simbité moi ça ligne a été c'est mieux justement de Lucas solution de s'en sortir de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment mais lui c'était plus juste qu'il voulait moi c'est nazongandako mais moi c'est na monika cause on a jamais naie na ningi ya bolo ba niveau azaiki pour aina kana 28 ans papa moi azaina 42 ans mais baba mkanda 42 ans mais na 42 ans na limite ya cause na 42 ans oui seconde nini ye mobala ebeke moi ça za apana bon aya déjà une fois a tout na nga ye moi si est-ce que David peut comme na David est-ce que ko ya ngala munyo ko problème les autres zamba neba bakabani mais bakoso makamba mona mais nengaya la première fois la toute première fois ya awa na pesa adresse abaiko sola mais mobala yé na niveau que Amélie ba Gordon abaye ba noa zaki ba mlo belé et puis to comme butu na mona que ça y partage na ndako comme son ça y est a comme fingaye bana balali na bi c'est pas possible alors David faut kende David abo kende
voilà la tana couloir biso peut te dire pas possible bergement moi ils allaient en face de chez moi ils a quoi hôtel tous le hôtel à kolala mais alingi oui voilà à kolala kuna mais alingi na été au sa makele na moni que non celui-ci ils attenaient un peu na comme ka bien na papa ba na bengi ye pa ye baki na bengi ye na le binina ya cause David awa ça problème et tout bana balali c'est pas bien né ye pe akene pas papa ba na au comme un peu kunana à Romeline a été lors de ma azung Paris pour qu'il qui le cavu sous na Paris mais mon que sans moi signé à kokanete et ça ni azungi une semaine awani afila kabiso na une semaine aye aye ba masolo tout que tam sune tabimaka tiki mwana nga pona ye moi sina bossa mundumba alors que zaki mundumba te ako lukana appartement pas à stabilité à sa situation pour nous nyasu ya ndaku ataka on a box et puis même oyebi poto rien n'est gratuit alors box nya soneza bambongo et comme appelle bambongo belé c'est pour ça que elle avait pas le choix de laisser son enfant partir visiter des appartements d'aller à gauche et droite c'est pour ça que ne papa n'a pas bon na ka comme ça lelo non que moi sina bossa mundumba et que faut pas se mon aliba na ye o ya pesa kizaki 1500 on peut biso ba camarade na famille na to luka solution to zung sai même mari qui est en prison to zung sai mon aliba ne pas souci na yene la lobana attends ndenga koti na prison na faut besoin que c'est lembongo donc bino botala état ya camarade na yo ta état camarade na ote famille pe kuna état moi na bango te mais besoin que c'est lembongo donc c'est que boyebi problème moko ezo le kanakati alors on a comprendre bien non to ko ba te to yebi problème le kanakati parce que ye a comme ça mbongo na ye dans sens que bali moi ce n'est pas si siko ye pour mon normal pour na ye za crime passionnel ou asali mais za crime passionnel tu as médité ce que tu as fait parce que tu au canisso même essence au canisso même mbeli alors c'est même pas crime passionnel to ye bien aux alaka et le homo yilika boye na bakanda et salami voilà oh le loko bakolo bake musasa la 3 ans 4 ans ou 5 ans maintenant mais dans son cas là c'est non il a calculé ayena buda essence a longué ti place à zalaki pas ya tia mutu mbeli vraiment o tia mutu essence pour business to kufa mais Dieu merci heureusement bana bazaki te pour y problème na izaki moi ninga na zaki na soutenir rien pour après il na soutenir rien non na ko soutenir rien te na ba situation ngoloba o muninga si muninga ça histoire na bango oui parce que na za juste vraiment on va dire ni to loba comme famille zaka makilate na comme qui famille nanga alors na yebi histoire na ye na yebaki zape boye mais bah ton peu ça va conseiller entre camarades mais si ninga ye mo vi na ya lingi na eto ça ni na ba ni pe na monique Clémentine me minga problème ça lo kende po boy au fani tu me mets dehors je te mets pas dehors prends comme tu veux mais moi je ne veux pas de problème parce que David a commis une extrême moko comme banque sabiso pour nous déconner place à Zaki en France à lobby na biso ça la garde c'est lui qui nous a dit faites attention David a commis na boule ma bé le boule ma bé yango moi batu avant bima attention de la cigarette attention sala boy fa bima na biso ça dit singa na zate bien lek nanga zate bima na été a kotika tiba na tati 17h na garderie pour y avoir ça la tête n'attendant pas le comme ça là et à boluka excusez-moi boluka ndako alors c'est ça qui est peut aider na ndenge que tous na bana et tout ça en chanson qui y est moko ba kata qui est revenu pas avec na mbaye na ye ne za na poto a su bozana surplus moko fois za na revenu te c'est pour ça que y est celui-ci ne za qui yango mon mbala ye awa akomisi ke non ayako pesa moi si na ye voiture avec peu ça moi ça limite plus rien à voir ta voiture na yata ni na ligne qui na ye loko sauté à Santa qui remonte pour moni les kelinga nini bon ça quand même tout 6 ans na tu veux plus rien sortir Fanny n'a souffert trop je ne veux plus bon siko famille na yesko ezolo bani famille mon bala monani famille moi si azaka na maman na ye ça dit yena maman na baza na sœur na yaza na Irlande ba ya na ya bombali baza na kin ça dit ana poto to kolo bakaka elle et sa mère elle est vraiment effondrée à un hôpital heureusement c'est une femme de prière et qu'elle prie beaucoup c'est pour ça que même un médecin et même la police on a un contact na bango baza même étonné que le même jour abîme coma parce que Mazaï qui n'a espoir que nous on a peur pour son cœur que le cœur ne tient pas parce qu'elle a trop avalé la fumée Amélie on peut mater lié pour tia essence ça dit au matin la pénion son tia essence Amélie essence sango alors après ce qu'on a nion soit na o asali bolingi quand même bozong c'est là mbongo wa balai oui pour que vous êtes gentil non to cotiser to zong c'est mbongo pour moi on a eu les amis 500 pour baboti mwana to ko ba ke mbongo ezalo ko siko mwana kasi mais pour tous yo ce qu'on a kana so comme Elio aux capable zong c'est mbali mbongo je préfère parce que na mutu na ye nazala ba enregistrement quand il a fini ses actes il a dit
mais obiki fani po yo na ba quand même to landa na bandeko bazolanda biso. Regarde, ça c'était le même jour. Regarde. David. David, tu n'as pas présenté, tu viens d'agresser Clémentine là. Non, qui m'a dit que tu n'as pas ambulance, qu'est-ce que tu as fait Clémentine, David? Hein? On est là. On est là. Non, je regarde la justice. Non, non, mais David, David. Mais non, nous c'est ça. Mais évitez pour nous répondre sur tes. Comment tu m'as répondu sur la téléphone, David? Ma bébé, vous savez, vous m'avez dit, vous savez, le côté David. Oh, mon solution, vous savez, ma bébé, comment tu m'as dit, conscient, David. Vous êtes conscient en tant que Ndjama ou à quel lieu, vous êtes conscient, David. David, moi, David. Nous t'as même invité, c'est toi-même te auteur. T'es la justice que tu veux. Mais yeba que yo sali, David, tu paieras toute ta vie. Chose que Clémentine a couffé le lot pendant qu'elle n'a kumbangu. Si Clémentine a couffé le lot, yeba David, je n'arrive même plus à parler. Je ne sais même pas pourquoi je me perds mon temps à parler avec toi. On n'a pas l'esprit naïe David, Azam moi si naïe, il a fait ce qu'il a fait, pour lui c'est normal. Abba la frayé. Pour on a tenu ce que attention zaki nini, na boma bino nions, na yo fani obiki parce que Azana enanga. Jusque là kabakanga qui était na binanga obiki, na zidu boule de clé na yo, na otino batu ba osala o mabe. Ngana ko vana sunanda côté. Na na projet na déménager. Heureusement que le propriétaire mais malheureusement pour l'instant il n'y a pas d'appartement libre. Non, déménager de première chose parce que moralement je n'arriverai pas. Na vanda on a yeba ki basali minga mabe na ndako onga na zango ezelo quoi ati be diaba mauvaise ombre ati diaba esprit mabe ati diaba démon déjà dans cette maison. Alors je ne serai pas. En plus là c'est occupé moi comme je vais dire je suis comme sa deuxième mère. Alors moi na ko ya awate pour à se rappeler. Pour moi, que papa a brûlé maman, on ne peut pas faire ça. C'est ces mots. Moi, on a commis traumatisé à l'école, le PMS. Moi, on a la crise, on a la bienté, pour on a sa mère et tout ça. Jusque-là, il n'a pas encore vu sa mère, il a vu sa mère hier, ça lui a choqué. Il n'arrive pas à reconnaître sa mère. Il dit, tata, maman, elle a quoi? Maman, c'est quoi? Pourquoi elle est comme ça, maman, elle est défigurée. C'est vraiment, je suis vraiment, je sais plus quoi dire. J'ai tellement pleuré, j'ai vraiment plus de force. Moi-même, je n'arrive même pas à dormir. Je vais chez le médecin pour trouver du sommeil. On est pour l'instant berger chez ma mère, mais on ne peut pas rester là longtemps. Voilà, en tout cas, merci. Voilà, merci Nabandeko. Vraiment, Bautolanda, explication de Konabusa, moi aussi. Vraiment, et ça, il n'a pas, c'est Nabi Kena Bino Batwanda Biso. Et ça, là, vraiment, passe. Et ça vraiment pas si naïbi que tout le monde était en CP là vraiment na mambo nyonso auto monde na ba image pe vraiment pour la bande qu'on a biso ya mibali en plus ba congolais c'est pas la peine to bomana boy so olingi moi ça to foutela ki mbongo so ka lingite il faut otika parce que 1000 so ki 1500 € et yango te 1500 € yango te mutu lelo so ki ndeko lali na lelo akufi que 1500 € na mutu ça la so nini non c'est pas bien vraiment il faut to linga na photo ça vraiment na bolingo ce qui moi si alingite ça la chemin papa en plus bozana mwana éducation ni on a minute o tiki na mta mwana donc bo traumatiser mwana pe moi si o ayomo bobotine mwana o melisi essence o tubiye bambeli na matama vraiment bande kwa mibali ete ya bino bat bolinga ko beta basi lo kwa bokana ka bango ozo beta moi si ozo loba déjà que yo zelo mwana salo mabe voilà maintenant ba conséquence oyo to ko kuta lelo ato se déplacer envers Liège pour la nini likolo la bino mibali ba kongole bolinga ko sala bande ko na bolinga ko sala biso basi pasi moi sa boy na yo okomi okanela ye okomi ndetika obomaye vraiment et ça la passe na ba côté eloni na loba vraiment na journal elo na pe sa micro et pas Séraphin pas parce que na koka vraiment té et ça n'a vraiment passé voilà to écoute pe bandeko ana kati ba meka un peu ko expliquer biso ba émotion na bango ndeni ni ba mona ki événement eleka ki bonjour. Oui bonjour. Koki ko se présenter na bandeko bazolanda biso na bomoko mboka.
Oui, ngai comme na ngama yo pi na Liège. Oui, na vanda pe na Liège awa. Na ka kisanga ngo sala nga pasi. Soki moi c'est lingio le sous-té. Comme tungisa te. Omoni. Jamais nga na koya ko sala ke moi ça linga te na ko sala mabe. Et puis que je que to botani mwana. Pour na ni na sala mabe. Hein? Na koluka ko tuna bongisa pour na kende te ke na kende luka suma susu wana susu za ba perte temps na koluka ko tuna bongisa ke pour tozonga malamu tozala ndenge tozalaka ke na kende sala ke na kende taba besens banini na sepe na otanga moko toucha kinga mabe donc nazali maloba ko loba lisusu quoi merci penza donc bon conseil ni o pesa na bandeko balinko beta basi lokwa bakanaka bango. Et ça vraiment, on a vraiment ça vrai que bino mi bal bolinko beta biso trop. Même si elo mo boya ça que faut bo vanda bo solo là, bon mais mango toujours na kikulu ne longo na kin et comme matina poto. Conseil ni vraiment au pesa bandeko ba olanda biso. Là conseil na ko pesa que ko beta mo ces solution te. Ko beta mo ces solution te. Ko solo là, basala dialogue. Ko solo là. Ce qui problème est d'aller vendre des solo. Comment si quand ils sont bêtés, moi c'est une solution. Vous avez solution te. Ko solo là, te maman. Ce qui na sala ki bo limbisanga, ce qui be sala ki limbisanga, to continuer vie na biso. Kala musika to uti, to ko makaka bon to bando susu na bando suko tia ko beta yo pona ni. L'autre dans qui baba chéri na beta ka hote. Siko ndeka comme na palendale. Okoma drum nga na beto ko tango no tout est bien te. Si mais ya lobby que ça normal à sali bongo parce que pona mbongo na ye a pesa ya libala et tout. Siko pona onde ko na bisamba ko se présenter quand même ba. Merci pour la parole ngai kombo na ngai apo jongambo na vandi na terrain. Makambo oyo ekweli biso awa na communauté na biso nazo regretter mingi na ndeko na biso ya mobali po asali biloko moko eza penza kitoko mingi te na miso premièrement ya Nzambe et puis na miso même ya mwana oyo ya bango babotaki po mwana tika na mauvais souvenir soki na koloba boye parce que déjà aza papa soka balaki mwasi wana pa moneki mwasi wana koki na ye. Mais pourquoi lelo bakomi na mwa ba divergence koma ke ya ko melisaye pétrole ko tout beba mbeli na matama pour moi ça lingeli société. Pourquoi moi ça lingeli société? Ndeko nanga utolo batanto ke soki ezo simbate bo fanda bo trouver terrain d'attente bo dialoguer pour vous aller bien. Moi si quand même aza instrument de plaisir te ki oko banda ko beta po azamu tuloko la yo. C'est totalement bien. Pour balobi babala ou bato bala na kala mingi te. Tant babala ni ba komi 1 + 1 = 1. Mais pourquoi Aza même na prison mais azo déclaré mbongo o ya bali mwasi ke ba camarade na yiba zong sambongo wana. Est-ce que on monte que ça esprit mabe que azo reconnaître même pas que tu kasali mabe. Le problème que ça milimo mabe latié c'est longa pour eza normalité. Eza normalité makambu ya boye vraiment na biso ba congolais tout kala ko yoka ngote. Tobi touti musika toye awa to sali ba foyer awa tozo mona mindele ki likambu nyoso bazo vanda ba sololi mais oyo ya ko tia vraiment moi simbeli boto la sana tozo mona yango makila comme ça mukolo ndako azate ba nettoyer ndenge ni courage yo mo mona déjà ko mukolo ndako déjà azo ko ko supporter ndako na ye moko te toyoki ke il faut que tu dois déménager. Il faut déménager parce que mon bal yango a otindele batu po ba sale suelo ba ba na bitu so ba bomae so ba sale ninda ebiti soki netinga po ndeko nanga vandaka awa ezatika ndeko nanga foka otobota minaye même yo ndengo zawa na mama oza ndeko nanga ya mwasi na ko permettre teke na kuti basali okumba commission na état ya boy wana mutu wana bada sum normalité. Bosco soit vraiment ndeko na yo ya mwasi basali ebo ya plus a mobile aza en prison mazo déclarer mbongo na ye baboti mwana na part na yo vraiment basali ndeko no bongo est-ce que bokozong c'est la mutu wana mbongo parce que bozo banga ya ko chuba bino nyonso ba mbeli ou comment mais quand on peut éclaircir parce que li solo vraiment to linga to comprendre ngo na ba ndeko ba ndolanda biso na bomoko ya mboka ba comprendre vraiment que et loro nini vraiment et ce qui s'est passé dans la communauté nabiso est-ce que c'est normal ou bien c'est normal? En tout cas, on répondrait boy que est-ce que vraiment mbongo est comme que les kamutu na valeur.
pour na ye amoni ke mbongo eleki mwasi wana oyo avandaki na ye na valeur. Or que ce qui balobi ye azo déclarer bazong c'est la ye mbongo na ye. Mais est-ce que akozong ça elongi ya mwana batu lelenge ezalaki? C'est ça. Soka akozong ça elongi ya mwana batu lelenge ezalaki? Eh bien, azong ça no elongi ya ndeko na ya mwasi lelenge ezalaki comme ça tozi mbongo topesi ye. Pour mbongo ils ont un problème te toko ki même le loka na banque ya tozi mbongo to tche na mesa ou bien to tche na mesa na enveloppe to bi ke mbongo no yango mais zong ça no elongi le lenge zalaki muto zonga normal ndinga zalaki pour modèle déjà ba docteur ngana la ndeko d'une information na zoga une information que aziki jusqu'à 3e degré 30 niveau et puis muto ameli pétrole ameli ba fumée soki nzambo aza na ekolote que bon moye kei est-ce que azana aza yi aza penza na pema penza ya makasi ya kozonga sa pema ya mutu soka yekei mais azo compter siko mbongo za validité hein. Bon, ce que conseil au pesa na camarade na bande konaye bango bat bani bazong sa bani bazo lo ba ke fo bazong sa mbongo wana ngana au pesa conseil na ba camarade na yeke baza batu normal ba banga mais ba yeba ke l'état azali pour makameza na boko l'état na moment où yé azolo ba na prison bato yo azolo batinda wana ndenge baza boye mbila za partout ouais a civil hein bomoni ndi mi ba mitu bomoni ba vandi wana azo koma wa simbi téléphone mais bambila omona ndenge za wana donc tout ba côté to luki ba parking wana bomoni wana nyonso za mbila civil donc moi na déjà comme na problème na mutu azo se rendre compte que ya bota donc vie à moi na a foutre en l'air donc italiété tokende penza musika mingi te na opesa conseil na bandeko na basi bazala calme problème zoke za ba message nyonso azotinda ne faut pas ba effacer yango wana nyonso za ba preuve ouais ya ko nini ko la sambila ke non tala azana prison mais azo continuer toujours ko agresser donc eza malamu te na biso bandeko mibali soki esimbite mawa mingi oui apembe nanga ye ni akomisiko Est-ce que je vois vraiment image en bien? Si Azik c'est carrément elongi, elle est toute gonflée et c'est vraiment affreux. Et puis biso tout le monde a quelque chose c'est fiango yeyo ye mukolo ndaku yeyo alors fio ba chaki mbeli yeyo a sikoyo na hôpital eta oyo ndeko mwasi akomi la passe mais ici alinga su mobali te pour mobali akomaki na niveau afinga mama na ye bambal bafinga toujours mais on préfère encore finir dans 4 murs et tikala entre biso mais yi abengaki mama ya mwana pour commencer à boyi na ye amoni ki aboyi na ye abengi na 2 ans ni matin finga mama bat salope faut bozong sanga mbongo nanga bo ba miyibi eza ba phrase ne ye moko abimsaka David. C'est pour ça que biso estime que tozong sa mbongo ata mwana kilia naza po ya moni ni mwana teka sali yango. Alors mieux tout ça un bon on comme ça comme ça parce que pour naïe c'est les bons il pas zong c'est la bine longa il y a camarade ça c'est jamais c'est pas possible mais biso to monique ba médecin bazan il y a des médecins réputés, il y a des médecins vraiment qui sont là pour ça, on va étudier vraiment, na ba ka longa ba vraiment ba brûlure ba kozong c'est parce qu'on a l'espoir parce que c'est déjà courageuse parce que personne banima qui même les médecins ba côté na coma banima qui te que le lundi na kama sami lundi na bimi na coma c'est impossible les médecins ne croient pas même ceux qui ne croient pas en Dieu disent c'est un miracle. Elle est déjà sortie du coma parce qu'on avait très peur qu'elle ne sorte pas du coma parce que eux-mêmes ils ont dit on n'avait pas le choix de faire entrer au coma artificiel parce que la douleur elle est caillée trop. Soit c'était la douleur parce que pour Aza la soulager ou soit tout côté kana coma c'est pour ça mais en tout cas pour Nambongo biso to monde c'est pour tous akimia pour tous en conscience parce qu'il y a kangama elle m'appartient par rapport à l'argent ni famille mobile s'est manifestée car yemo maman batu chez nous vandi na l'hôpital na mwana ba mensa ko ba ke mawa to akola la te matele izatazaka na kiti makona sobonga osamila ka nzambe ke mwana bika azala bien azana capacité tout ça pour akobima le na l'hôpital il faut se dire la vérité il faut que tous le temps que sa peau dégonfle totalement comme ça volume il faut d'abord qu'elle marche aussi et qui en même temps aussi que basale ba chirurgie nyosana alors que ça tombe sur 6 mois mais on n'espère pas. Alors Simon Nyosana Boye, et sa vie qu'il a essayé de détruire. Mais nous on a l'espoir que sa vie a détruit vérité. Mais bien mon bas, ce moment que moi aussi, ça ne marche pas.
bolukata ba pasteur bolukata bato o bako soutenir bino solo. Pour David a changé qui n'est azana ba comportement bizarre comme tout le monde azana ka comportement bizarre, mais moi aussi Clémentine vraiment a changé qui pour moi aussi azana 28 ans, elle est jeune mais elle est vraiment majeure dans sa tête, elle est vraiment on va dire responsable pour a changé qui David ba comment ko sambela ba comment ko une église et za ba no abo fumer David a tika qui n'est ma camion soana. Alors le fait que moi aussi aboyer nyo soana c'est quoi chimique na mtu na ça allait plus. Okay. En tout cas, à suivre. Merci vraiment la bande de Cognon sur Bozo Andabus. www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. www. Bonjour Bandeko Nanganyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mi balete karamoko. One love.